Bonsoir, bonjour, Nathan, écoute la bino. Manamboka, Banamokino Bimbaba, Bikota partagé, émission la bino, maman. Il y a respect la bino, il y a critique la bino, il y a honneur la bino, j'ai bandi. Avec un parti de bonheur, si pas bien, tout côté tout partagé. Et tu vas toujours, tous la bino ensemble. Tous les rapport la bino, pour au Kinéro qui est sans bino, de éviter tout ça. Il faut d'abord cadrer ma maman, faire sa honneur. Voilà. Abikota partagé, tu penses une émission de Bino Bolingo, ça va pinde Bolingo toujours. Babi, respect, il y a Bassi na Mokili, attends comme la fin du monde, attends de communauté, n'a aussi cacheté, mais pas de mériter Nini, honneur Zanini. Bikota partagé, tous ensemble avec Bino Awa, quand on avançait Pena Bino, le Lozalilo, dimanche, tout progresser, na honneur na Bino ba maman, quand on aussi tous les mamans, tous avons Bino ensemble, Kota partagé, tout avancer ensemble. Dans laquelle ta grâce prend en charge nos insuffisances et nous laisse savourer l'église de ta main et puissance. Alléluia. Merci de nous accueillir dans tes parties, Seigneur. Alléluia. Chargé de louanges au milieu
Bito kota to partager, to penser, to penser. To avancer, to avancer. Je viens m'approcher, loin de tout péché, devant la main cachée. Merci beaucoup, merci Nabana Mboka, Bana Mokil Mobimba, Bana Poto, Balabi, Tozana Kata Enchi Kate Kadans TV, Jinkato, Swana Bino Mamke, Najuna Lelo, Nini Otento Loba, Nasi Boza Ensemble Wana, Pona Kolanda Biso, Pona Kolanda, Eloko Nini Ozali important, na Kati Makambo, Tozana Loba, Oz important, Yoto Lobi, tous les bana membres, là, aux quota, aux comater, aux partager, aux vite baninga, parce que ça, si on essaie de nous, na vivre na mokili, na grâce à ba maman, na vivre na mokili, na grâce na bino ba maman, so bino ba maman te, moi, na vie et ça te. Na si mibali pe tout aux na mokili, sans peu moi si pembe na yo, moi pose na capacité, ya dimension ezati. Donc on y aura makambo na te. Mais to sein na bino batika o na Cataline, avant na kota la dimension, ne te bara toujours au koti au bengi moninga. Au koti au bengi moninga. Voilà. Na repesa mbote na batu nyonso oyo pe na repesa remerciement na équipe na ngai mobimba ya NJ4 na Angola na Kisasa na Poto. Nous voulons toujours chaîne aux chaînes otangami tout devant sa carrière to bila ko kota commentaire na yo j'aime na yo c'est important. Je salue na combo ya maman Sandrine Mbala double brassage juste populaire anabiso ensemble wana na ligne na bonzambe belé oya salaka na katsenzela oya biso itanda moke. Je salue maman Micheline ministre ya basi conseiller na biso na ndeto baka toujours azawana toujours bendeli na kati ya masolo Micheline ni maman ministre moi la matida tongo na tous les oyo bayebaka j'ai déchets par rapport pourquoi pas toke na kati ya Suède bela ndongala horta babi mosa kenda sango mosa betaka ali vito ya solo betaka ba prade ya solo abetaka parce que babi concurrence na bela okustika na sima parce que yo non to zinda sans konto yeba soto zongi mangu na ndenge ya idéologie pa na matoki aller moins na kata bilbao là non tant wana ba membre ya bureau otanga mi NJ4 aller moins Mireille moins j'ai ça moko par rapport soto zongi bébé banyungu grande sœur propre babi makambo yango GDG Nathalie Nsala Lili maman sociale na Katarine babi bokomesana Cathy fille de grâce sommet de sommet 4 coins bokomesana j'ai des amis bien de to toujours ba j'aime na bino bokomater émission ezali émission na bino so bozo kota bokomater na mona kamuta ocha j'aime na mutacha j'aime tina bokoma to lobi bo aussi sango ne moko Michel na lubaka bo aussi sango bo lapa. Le émission la bino ezali émission tangami maman national Noëlla je salue aussi Wapene Belé, Tété, c'est là, docteur Olive, babi camarade de parti du bonheur, c'est un docteur. Mon amour si, docteur. Notre lobby, allez mon akata bliba au grand prêtre, moi dans ma tête tongo, GDG par rapport. Le lot, tout ça, il toujours, maman nangai, de tobi toujours, bokota, NJ4, yo yo parti du bonheur, si abino, les natrabino, yoto makambo yo. Et vous souka wate makambo ke musika pourquoi parce que bino na mototina ki nazala awa bino botina ki to avancer ensemble na bino yo mo to zana point to avancer ensemble yo to bi moto ayingi Congo et avancer Congo et poussana faut ba j'aime ebele olingi Congo et tambola faut ba j'aime ebele olingi Congo et kende faut ko linga Congo parce que le malade yé to mo na sko o ya za yo na o za yo te. Nous, au Congo, au Fatia Saliboy, au politique du Congo, toujours ben d'abika et fan d'arrêter. Politique me fan d'arrêter. Ce que valeur nini oyo, tu rozanango na moka pour nato progresser, ba honneur na biso. Donc le bi quota partagé,
pour comprendre l'émission de biso eza nengeni. Donc le bi ba maman a besoin beaucoup de rappeler ma bêtise, pe ba valeur au bio monaka critique na bino yekebele. Teme émission na biso bomona eza wana déjà tozo ko bunda nango pour na to français. Eza teme oyo nazwa nango après na to ya siko l'équipe na mobimba NG4 vando na biso nyonso pour na to démarrer. Na démarrer na début émission na biso ni to ba toujours soki moninga azi mobali na ye bien. Pourquoi moi si ndeko oza na jalousie ya motema mabe? Pourquoi si moninga lekio na valeur? Pourquoi ningi toujours okene koluka ba problème pesa ba ezate? Siko soki oza millionnaire, soki oza danger, millionnaire afanda na poto ta soza congolais. Millionnaire afanda na banda ko moko ya tindika te. So oza moto ya parcours ya moi si foi ba lo no lingi. Donc toloba totambusana émission na biso na nenga pete na nenga lengi ndeka toloba na bino NG4 eza apona kodike NG4 eza apona kotambusa makambo NG4 eza apona konvancer eloko nini oyo esengi na NG4 to progresser ensemble na bino pona koyeba eloko nini tolinto sala. En tout cas NG4 lengi nango eza nega partage na côté na dimension émission na biso question réponse ba maman bo répondre ngai ba maman bo répondre question-réponse. Question-réponse. Moi, si Valère n'a pas ni na monde. Première chose. Deuxième. Moi, si Valère n'a pas honneur des années, on va toujours 4 filles de grâce, sommet de sommet, 4 coins, beaucoup messana. Déjà, beaucoup messana qui? On a essayé non. N'a tenté, n'a bien une réunion. On a besoin de travailler ensemble. On a besoin de tout bien ensemble. Là, on a besoin de malamu. Si on a besoin de maman n'est pas en cité. Deuxième question, maman va commenter. Bateau baza bata bureau. Nasir, nous en a besoin. Il y a 2-3 personnes, il y a bureau pour la question de retour na rolinga. Réponse na bino ezala il y a téléphone. Merci. Na téléphone était. Mais na check téléphone na bateau à ta bureau. On a un numéro privé, na numéro chaîne pour que bien la question on retourne avant de avancer dans l'émission de biso. Merci beaucoup. Mais dans la vérité, pourquoi tu as progressé dans le monde de la valeur? Merci, Katifi de Grâce, bonsoir. Bonsoir, Belandonga, la Horta, Balbi Barumesana, parce que Nani Bakoki Tante, Moutambo a grand raté. Voilà, Babi, GDG. Troisième, moi, si on a un honneur, à bête à sac à danger, à bête à former, à l'Ukarambon. Honneur et les années, il ne faut pas critiquer. Moi, si on a un jeep à danger, la voiture à Kitoko, il ne faut pas critiquer. Moi, si on a un bali, il y a un lobby, na kata bundesi, na robosa na été, on a ami na ngai timi, partenaire na ngai, na kombo ya Azobela, mais karaté mission na ye, Obalaka, Maya de Bundes, na kata ya Bundes, on a Maya, je salue. Nasir soki azana ligne bo kota bo mona ya kota na ligne parce que kalaté do ça la fiche parce que azana maladie pour na alimbo la biso na ndenga otiki sasa Maya de Bundes asali théâtre na sila je salue sila aussi à passant théâtre qui toko o mona Maya obeta théâtre ko mutu a message nango parce que ni azana valeur ya nzoto ya mwasi yo to lobi to kota na ba dimension ya basi ba valeur. Et mission Iboligozapi et zongi na bino ya direct tous les jours na bino parce que na lini membre nyonso yanga benga ngai to solaka to pesa ba idée parce que basi boza na valeur ici souté. Pourquoi? Parce que bolinga na raté to yebi mais et oza habitude té. Moi si olingi toujours ko critiquer moninga yo mo pe mo kalaso kitoko oza na ngote. Succès qui te repère aux anotés et l'amba qui te repère aux anotés pour nous pas ma coûte ça ya bien té au ta même sur dans quoi bien té kit ya bien té mettre ya bien té et ce peut vie à bana pe ya bien té condition ya vie ya bien té mais au banda comme ma vie na yo et samboa ba comme ko finga yo ba comme ko swana muto ko finga so ba tiona ko rien à voir ce ko na conscience mo bala lingi yo lelo aboyo
Mobala lingi ya bote na atiki yo. Mobala lingi ya mono solo. Mobala lingi ya mono sa valeur, mais comportement ya bien te. C'est que pourquoi boza kozala toujours na critique? Parce que monoko, ce qui est qui m'a bé, monoko, ce qui est qui m'a l'âme, yo mtoye baneni uko gérer couple. Pourquoi gérer couple na yo na monoko ya mabé na malamu? Parce que oyibi nzambe te. La cinquième question, moi si, et là on est moi si, à bien la communauté, parce que bon, sambo le roi Wangoulou, vous savez, n'a pas partager vidéo massivement, bah maman bokota, parce que c'est une mission, bah maman naza pour défendre les bassi mieux sur le monde, oh yo, bah ça quoi bah valeur na yé, parce que moi celui valeur na yoté, c'est que bima na yo, bima na J4, c'est moi celui valeur na yoté, si quand na yo qu'on a associé, qu'on a photo. Otie lambolati et loko to yedi awa mbangu coup de fil so bengama enyoso tara maya de bundes aludna wino bonda se foya manga pena tokindi na lobelan parce que likamona zona muke awa likamondo bana bien enyoso ya lesbienne et bana lelo te to kutima munyoso oza la deuxième femme to kutima lelo troisième eza bisote bisote lelo Quand c'est que nous, aujourd'hui, il y a mon clip, on a déjà, l'histoire de banane. Ce nom n'a gonom. C'est tout qui ont connu une histoire. Oh, Mathieu, oh, Thomas, oh, André, oh, Nani. Tu es écouté par moi. Bible, on est au loba. N'a on a n'importe quoi, biso. À ce qu'il est bon créer Bible. À ce qu'il est. Tu es écouté, bah, du coca, bah, tu balayer, parce que comportement malade. Mais déjà, et ça qui n'importe qui wana makamuni ya sika oyo tolingi to na monde il y a beaucoup mako critiquer basi bino moko boza komi critiquer bosili ba valeur parce que honneur ya moi si ezakani. Première question na ngai na lingi équipe ya NJ4 neto ba toujours maman Sandrine Mbala populaire juge Katifi de gars sommet kate kwema romesana mama Micheline Misa basi belle ndonga la horta ici da balali ne te bara toujours to zalana bolingo lili ba social pas mira mo bana kati ya Luanda numéro ezawana ya NJ4 na bika ba bureau ya NJ4 ne na koyamba par rapport pour la question na liboso na nanu voilà autre na ligne na besoin de tenter parce que dans la question belé on a na yeba valeur nini ya mwasi oyo azali ya libala na valeur nini ya mwasi oyo aza célibataire na mwasi oyo babali ete bava na place moko na mwasi oyo azo souffrir na vie na aleki ko yo mwasi babala peut-être na musapi na comportement na mwasi oyo ozo sekaye azu mobali aza souffrir de une femme ozo sekaye mais aleki yo na valeur aleki na vie na mwasi oyo aza célibataire sans mobali sans même écoute nini omona aza na comportement moko amelaka masanga alambaka ibale belé bana kudu tata mais là quand tu finga muto un sur aboti bana na tribale un sur finga molinga na oza bo siko na kati wana bozo kende wapi bo kende wapi suko na nini critique ça wata basi wana penza wapi ne tani beaucoup mutola si vous comprenez j'ai déjà par rapport tani bozo tola tani beaucoup na critique tani beaucoup na buzoba tara mwasi atelemi boye mobala wa traité mwasi ezalate ngana imanga te mwasi avandi na boba wa traité na mobala fo momi mo boye tika wana fo momi okene wa momi wana tika nani momi wana tika na yo nani tika na yo sikolo na ping esprit toloba nini parce que respect na bino ezate honneur na bino ezate na bani na profond ya ba critique ya mwasi basi bwana ligne na moni bo komate na moni bo komate na besoin ko yeba critique ya mwasi yo moko mwasi o go défendre ba ndekono basi e bana na nini ba j'aime na bino kiti na ba j'aime ça rebelle ba j'aime na belé pour na vidéo pas bloquer la vidéo ti donc toloba toloba ya moyo tolobi bolingo za wa pesa émission na bino otangami na ninga par rapport bolingo za pesa émission tangami pour na ko développer so moni mutu mwana mwasa comme ko kota na émission
amosala na esprit moko ya mabe c'est que batindi somoni mwana mwasi aye na esprit ya koyeba ah bawasala nini bango bamona banani c'est que fille wana batindi somoni mutu amocha bilongi ya ba jaune rouge c'est que équipe ne ezala faut contrôlaka ndenge bozana faut contrôlaka so bomoni mutu akomi koya na ndesi kocha ba bonomi ya ba rouge c'est que mutu wana ada infiltré soki mwasi ozomona ndeko na mwasi akomi koya koba bakumisi po nini docteur Olive pe nazana yena nango batanga ye mwasi wana da ndoki tu as un téléphone ya Katifi de grâce. Oui, allô? Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir NJ4 Cadence TV, bonsoir Maman Sandrine Bala, bonsoir à tout le monde. Oui, merci beaucoup. On a Katifi de grâce sommet 4 coins baromesana que je vais la bino chaîne ni membre na bino chaîne nasi na beka irone mutu ba benga pona ça ba question moko ça fallait parce que honneur to défendre siko na NJ4 ya ba maman Katifi de grâce merci na appel na yo. Nous devons comprendre la première question, nous devons besoin de bureau pour défendre. Et là, on a une valeur à moi, si on a dit thème émission, non? Na koti siko na moni émission, nous devons bandi koloba mais na likolo na moni thème. C'est thème mes alliés émission, t'as un thème émission parce que la deuxième édition émission, afin de nous tout répondre au thème émission nan pourquoi tu as un thème émission nan parce que ça a même thème émission il y a première émission il y a deuxième émission pourquoi les femmes sont critiquées dans la vie voilà au senti on est ni douleur ni au senti non mais ça vraiment très capital et ça vraiment très bien on a kolobé la moitié et ça bien on a koloba boye au moni moitié moi si soka miye bakate eza mawana pasi parce que moi si moko basi mingi ba perdre des valeurs na bango ya kimwasi. Au Bible et lobby, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc moi ça a bonheur. Donc éduquer une femme et elle quoi éduquer société mobimba mais éducation mingi eza bafoué par rapport à yé moko mwasi. Donc c'est ça un peu moi mon cœur na lingina le par rapport à titre après si manaï parce que ba question mais ba ninga pour répondre. Merci beaucoup Nasi boy moni bino moko ndeko na bino ya mwasi na komba ya Katifi de gars sommet les sommets 4 coins boko mesana. Maman Kati première question nous allons parce que routine na démarré ben émission oyo ya critique ya mwasi Nasi la eza trop ébélé bozo sambo eza yo pe na kati ya kosambo ozali na kati ya ngote. Oui, moi aussi, je fais partie. Voilà, merci beaucoup. Nabato boya na biso to le bila ozo kota ozo partager même bonjour bonsoir respect ya émission ozali maman nyozo ozo kota tika conseil na yo na che téléphone té mais ça téléphone à chaîne mais na che té ba ba benga nyoso ke ba ta bureau pona ya staff ya membre pona to ba nini oyo parce que ba ba basi surtout tout qui téléphone ouvert pinga za ndenge mususu merci beaucoup na nenga respect pona ordre za la critique ya moi si respect si bino na ba catégorie ebele lelo to so na 5 catégories ba monoko mabe ba ki jaloux libala bo si mango biente moninga lingi yo avancer te yeka fa likayo deuxième boko ko vendre sa marabala te cinquième pardon na boko kina parce que l'objet émission sali mais to continuer la première question na nous pourquoi critique ya makasi oyo asala kindumba ya korefese na oyo asala kindumba ya kobomba na oyo aza kolinga likambo ezala toujours na se na oyo aliki toujours bamona yende moto ayebi kogere mibali nyonso bino boyebi kogere te même na kolamba na kosala amour na koloba na catégorie ya mwasi yende danger. La première question na ngai pourquoi bozokende na critique ya makasi ndenge wana sans même respect devant mobile na oyo ndako amono pamba mibala libanda bamona yo pamba mais faut ça l'effort hein bamona danger hein la façon nini oza na mambongo occupar mibali maboki ola taka bien nde to mona ndenge yo kendele na ndenge logité ba pe vite yango te parce qu'on a kati ya respect wana
pourquoi critique toujours ezaka aussi la té ezaka ko baksama bazaka ko craser bino même aux la valeur neti yo ozali nani infumette hein non voilà ce qu'on a qualité oyo sali tout au ça ba formation na yo au comme même infumette nous ana ozobeta batonga na hôpital na kata poto na kisasa te na poto oza ko aider ba malade malade pas biki na tonga oyo pesaki ba docteur Olive masa na docteur Olive tanga na masa ba docteur na masa ba filmer ba katiki de gaz na ba otanga mi ba avocat ba juge na ba pasteur tout ça ba honneur mais respect nini oyo eza ko mériter te beaucoup comme la critique et niveau la première question. Bon, en tout cas, merci boss, merci beaucoup. Omoni respect à mutu ou valeur à mutu basomba angote me ba mérite ango. Moi si okoza la kitoko, mais so oza na respecter, so oza na valeur te, oza lo kwanete loko moko pamba. Omoni la Bible Nzambe tango asalaki mwasi apesaki mwasi importance apesaki mwasi valeur. Lelo tozomona pasi bazo perdre importance na bango bazo perdre valeur na bango. Eli koloba nini? Mwasi musu amoni kaka ke bon lokwa naza mwasi ta mususu mpona azwa mbongo fo naza na bamibali ebele naza na mbongo et pourtant aza ta musu na mayele na mutu na ye akosala même formation moko ou métier moko ya maboko ou couture makambo pe belé ezali ya kosala oyo ekovaloriser un jour mais basi mosusu bazo se limité na oyo azomona neti taka batie molaya singa apusani azokoka kokende mosika te mpo singa na ye ezosukisa ye place wana lelo tozomona na société na biso basi ebele baza bongo eza mpasi na mawa parceke nga mpe naza mwasi nazokritike motu te me tozoloba oyo ezosalama lelo alors eza bien te mwasi aza na valeur ebele soki kutu yesu oyo biso tomemaki ye lelo oyo ke apasaki par mwasi ayaki kobikisa humanité à plus forte raison donc mwasi oza na valeur mingi oza na valeur mingi lelo mwasi azangi respect azangi valeur mpona nini abima ya mwasi totiaka neti na bajournée de la femme ota mosu tokendaka na basoira la journée de la femme tozoka importance ya journée wana te ni koloba nini tolatika tosimzela tokeme kota na kati omona mwasi surtout femme africaine toyebaka parce que toana miza bafemme africaine toa mpe baafricaine yango tolobela yango nde na biso bacongolais toloba yango omona mwasi modele alati liputa comme biso balobi kaka tutu bolongola bilamba ele prête à kolongola bilamba donc na liputa yango alati apesi yango même pas valeur te et pourtant aza na nzoto moko akongi kosala modele ndenge alati wana te mais siko eza nini eloko na yo moko siko nzoto na parce que mobali oyo aza mobali vraiment aza posé aza bien ntango amoni nzoto wana yoka tata mosike nalateke mpo baolulanga non nde balobi oyo ezongenge eza or te mobali mosu akoya kaka bona amoni mabele wana ndenge atike yango libanda bota mosu na nsima ngo kaka apres aleki na ye yango tomona lelo basi mosu nga vraiment kitoko nga vraiment boye me nde nakutana mobali te me ozoyeba ndenge yo zongo ata mosuke na expose tolo na nga na expose nini na nga nde bakolandanga non eza bongo te eza bongo te ozomona te toza critiqué dans tous les sens oza mobali na ndaku ozoyeba ndenge ya kogere ndaku na yo te mobali alobi a yo lobi b même na bana ozoyeba ndenge encadre bana te laisse moi tranquille mama donc na mwana azokatila mama lingala parce que maman elle-même elle se comporte même pas na ndenge ya mama na ndaku alors siko toloba siko baope so respect na place ni baope so respect parce que vie de couple ozoyeba ndenge akomaîtrise vie de couple na yo te donc na libanda mpe ozoyeba ndenge akose comporte te na société ozoyeba donc siko baope so respect place nini yo moko perdre respect na yo c'est pas dit que parce que je suis belle bien je suis comme ça na kosala nyonso tout tout est permis mais tout eza utilité surtout mwasi nzoto mwasi eza sacré okoba na koexpose nzoto no par-ci par-là te non na désolé donc voilà un peu pourquoi bakritique yango eza ebele nasengima moke merci beaucoup nazo kote na deuxième bamama oyo boza wana babi toujours tovansi siko critique oyo ya première wana tovai na wana ya première nani critique wana tooloba nani ya première la ozomona ndeti toujours critique ezokota ezomanda
dimension ezomata, dimension ezomata, ezokita te, dimension ezomata. Par exemple, yo moni, yo oza camarade ya moninga, moninga azwi mobali na ye ya bien, yo komi ko critiquer yo par-ci, par-là, par-là. Est-ce normal ça? Question-réponse. Non, c'est normal te. Ozofinga mobali oza ya niveau te, mais ozoka kotonga mobali en sus. Ofinga camarade yango baza ya niveau te, ozoka kolanda suka vi na ye. Tala yo mwasi, siko le baninga mosusu bazoyoka basi, oyo mpe mosusu baza kolanda, siko na oyo ofinga, na yo moko boza na sexe kaka. Sikoyo respect yango siko oyo kasi bato bakapte bino. Kasi yango na te tango yo lingi moninga na yo. Omoni ke tango sa mobali moko otali moninga na mobali na tango so mona ke ezo simba vraiment te sola na moninga. Sola moninga atanga boye pesi conseil parce que le reste za moninga na ye monde ta ko juger ce que za malamu aza na mobali na kupa. Comme on dit, ne jugez pas la parole, peut-être que la parole se trompe, comme on a moutou, mais quand il y a moutou, on a moutou, on a zaté. Alors, il faut que ce soit là, parce que tant qu'on a mon ninga, c'est même pour critiquer, et comme les jalousies, on les a bien fait. Parce que tant qu'on a vu que mon ninga n'a pas, solo na ngai to ke ko critiquer ngai na mona neti ke to aussi mbate ok soki ta muso yebi singai e ko zala bien pe bandeng ya ko moi ba mayo monde ni kati ezande ni muto yo uzo monde ndeni atala nga na monde na monde otali si moninga ta mususu ba défaut otali si moninga ta mususu ba danger c'est là ko ba benga te camarade wana bien mais tant yo tiki kolo likambo le concerné yo ke ba ni ko kolo ba parti pala ko tonga a pe umela to na ta mususu ko zonga suka na mato ya muto na donc eza jalousie. Merci beaucoup, je salue petit sœur propre ya mongo ya tongo na kombo ya Igor Kamba. Je salue petit sœur babi panza to panzaka Igor to panza beaucoup maté ba jamais belé na côté ce la question yo camarade oyepa moninga oyibi elamba na ye olati elamba wana pe okena pe na fête pe olati mokele moni mais ozofinga moninga wana pona yo place wana critique ni oyo moninga wana parce que mona mwasi kaka. La question non tout non, c'est la question tamami, ils ont compte awa pour na bateau pe ba na doya ko benga te parce que o ba benga ya bino bata bureau et ça wana siko na kati siko au moins pas na bi bozo ke ne wapi pe bo suka wapi Igor Kamba panza déjà to ke na kendaka kati fi de kasi sommet de sommet pourquoi benga sommet de sommet ba ko mesana parce que critique ya ki mingi donc to créer ki quatre coins ba ko mesana te. C'est pas mais ça là déjà. Ah, c'est quoi comment vous avez fait l'été? Ah, c'est ça. Bah voilà les ressources. Bah bah moti. Confiné yango bah bah c'est que la rocha vous sapina moi c'est quoi à niveau toujours ezarani orosuka. Surtout ça vous sapina moi c'est ayebani na bâtiment tendi. Bateau ba cheka poa parce que ni ba défendre les valeurs nini ya moi si. C'est quoi pourquoi bino bobotaka biso na mokili. Mais kindumba ya moi si. Faut question na yo ezalaka pas droité ya kobanga s'il te plaît ezalaka droité moko ya respect mais tu as besoin de vérité parce que oza mwasi donc là ozo sala émission pour na kopesa un plus na oyo ezali nde tosengaka yango wana yo tolobi Micheline moi ministre yo ndenge soki aza na plateau ndenge alobaka boss bango baoyeba baosisango j'ai déjà ndenge yo moko olobaka pourquoi azo signé parce que ata moi site ce qu'on défend na yo na nuté on défend moninga ndenge so tika moninga ata kokeno likolo yo lingite siko so nini o siko binomo basi oza komi sambusa so moninga sa kindumba ya revesi opese conseil aboyi pas nini o yo parce que yo poza na nzoto ya sa nango pesi yo po kene ko mo boye ba ko critiquer yo kati nini yo pe otambola boye na moninga wana mais eza mabe ya yo te ya moninga pourquoi ekomaka ya bino? Oui mais parce que ekokoma ya ngai mpona nini toza bacamarade comme on dit dis-moi qui tu fréquentes na koyebisa yo qui tu es donc yebisanga motu nini yo fréquentaka bongo nayebisa yo oza ndenge nini parce que ntango boza na moninga ozotambola ete moninga na azotambola mabe keke ntango ozonga mpe pai na yo mpona nini mpo botambola bino mbale ozomona bato bakomona bongo siko bango batambola bapesaka baconseil te bango balobana te ekuta yo ta mosusu ozolobela moninga te uta mosusu mpo ozolobela moninga na yo te mais sikoyo kindumbango oyo ya kosala namoni eza nango na sens moko te parce que mwasi ntango yo oza vraiment mwasi fo ba eloni ozolinga est ce olingi ozala femme seule femme libre osala ndenge olingi mais
Michel, ozwi oyo, ozwi suka nango. Ekosukela wapi? Bademon. Bazali, parce que Oazolala na prostituée, Bible n'est pas celui qui couche avec un prostitué, il n'est pas un prostitué. Et ça, il n'y a pas de mibali wana eke bazala milimo na ba yo bozo za milimo wana tout à fait aucun na préservatif pour se protéger contre malade donc c'est comme esprit tu vas te protéger contre les esprits na nini donc c'est ça voilà to penser ba maman na si na besoin bokomaka oyo esengi baninga bakota na vie partager vidéo to mokota na dimension ya likolo siko eloko nini oyo aussi la valeur pendant na bino basi na personne parole na tout ni question te ya mibale misatu na nina na ebana yo mona moyen na moi si pourquoi à part ndako à part une critique na yo mais critique na yo mona moi si ndenge aussi la valeur na ndenge ya bokili siko atola ti ndenge nini okita nini mona mobale moko boye na mibale pe bino nyoso mibale ba mibale mabe Mibalo bolingo toujours olali mwasi okopanta sango olali mwasi mwasi alinga kutu kopante sango na ndenge nini we chérie solara bien ça te soba kutu il va comme ça kaya Dieu bina boya ba on est na bimana ye momela kutika na kutu yekutu boy ce qu'on a place wana donc to lo ba mama ni kitika na kotona oyo avant to kotena dimension merci bon omoni tant tozoloba to tikoloba mo sikoyo critique eza nini mwasi ye moko nde moto alingi bakritike parce que mwasi azomipesa valeur ntango okute na mobali okende ka mbala moko boye te okoyeba mobali ono aza na ye tosala na ye nini aza nani aye pai na nga mpo na nini donc fo olinga oyeba ntango sikoyo olingi koyeba nde place okoyebaki oyo aye na nga ta mosusu aza aventurier ou aye pai na nga mpo tozala vraiment relation moko pose aye pai na nga mpo na makambo bien c'est ça mais ntango sikoyo po mibali mosusu bayaka na bango ta mosusu ayeleka na ndenge avanti mais aotala meta mosusu ayema na ndenge ati serie mais azotala ndenge nini yo okumbeli ye ntango amoniki natie loboko boye alongoli ngai te nasimbi koto babi namoni petite oneti aza nefede na koleka na ngai aleki mpe ta mosusu besoin oyo azalaki nango vraiment mpo na yo ntango azwi yo ta mosusu na facilité na bopete omona mpe likambo wana esili eleki nango petite yango namoni azani vraiment abaye na ye mais ta mosusu alingaki ta mosusu aya kobala obi azala no vraimen ke bozala mais yo moko olakisi kiféblicité na yo omisiki na yo omizwi na valeur te mpo na nini ta mosusu lokola nazangi eloko be ta mosusu ye moto akopesanga ok eza bongo te bolingo ezalaka na matériel te bolingo eza naturel ntango nalingi motu nazolinga ye mpo na veni tozala bien nalingi teke mpo namoni aza vrai to mpo namoni alati kitoko mpo aza na voitiko non wana eza bamateriel bolingo wana esukaka nango mpo yo otali materiel mais oluki bolingo te opeske ntango okute na bolingo vraiment ke bolingo ezali omonaki kozala respect kozala valeur obali moko akoya pai na azomona azolanda omana nde moti akomema ntina libala mpe bovandi mais ntango amona kaka don yo moko toke na restaurant boke na restaurant boye na 2-3 copines boke donc azomona kaka na bagroupe na bamilie na banini azoanalyse ke mwasi oyo nazomone donc c'est ça même ntango mosusu boke na bino mpe bovandi mais ye na motuni azopoma balabula azokanisa ebele abi mwasi oyo nde namonela ye mwasi moko aza moto ya bamilie mwasi moko alingi sangana mwasi moko alingi boye donc azokoanalyse yo ye suka nanga bi namoni so nake na mwasi oyo ekozalanga tomonaka un moment donné obengaka moto ayambaka susu te moto akanga telefone yo comprendre te bon bana donc c'est ça Sabina Yanga, je salue ma sœur en tout cas, na sepeli au côté de l'émission Sabina Yanga, babi wana mwasi ya Evanja basa valeur bangwana tukukumse parce que aibi ko lengela olingo pe aibi ko lengela famille aibo solo. Merci mama kasika mo lobi na solo to fasina wana. Siko mo na critique yo lobi wana. Oza mwasi c'est que ozo banga basité pour no loba ngwana parce que yo pas na kati ya saki ya poubelle ya nini ya par rapport. Ya moté si tozoloba biso nyonso tubati nalobi te kenga nde naza meilleur non ngai na litie na kati ya bati merci kotola tokende malamu bamama eloko oyo tolingi tovanse na bino encore oyo toloba vérité mwasi oyo azolinga akritika aka baninga mwasi wana aza na valeur oyo aza na valeur te question kaka mama non mais okokritike na moninga par rapport ya quoi
par rapport ya nini po yo bana ko critiquer muninga parce que tant ozo pointer muninga musapi quatre doigts et zozongela zo le baké avant yo bana ko juger muninga examine toi d'abord pour bien bana que est-ce que ngata no critiquer muninga parce que ngai nde na za bien ko le cahier ou bien ezandenge nini parce que muninga ko aza muninga moi ça za moi si tant olingi muninga faut ko vanda bo solola parce que ngai soki lelo mutu azo critiquer na mwana quelque part aza jalouse nanga azo banga ngai parce que tant omoni likambo amade sa kati nanga ozwi courage oyebisinga na osepela nango makasi mais tant ozo critiquer nga quelque part ozo banga parce que bana ko critiquer nga na kobomba mapo ani est-ce que yo za bien ako bana na ko critiquer minga poche eza na liso muninga ozo weda ka kolongola ngome maana kolongola o eza na liso na yo. Merci bamana kachote. Frida Dior a posé une question à partir de qui Frida Dior. Abi Benin a posé une question à Makati na obina. Makati, c'est quoi pourquoi kasi quand ba master on baza critique quand ba master mingi o bo sambo na bino na bino bo sambo bo c'est la valeur quand ba master o baza poche o ebi nini a des fois au caleçon o ebi a pa na yo defse mbongo o ebi ozani boye siko toujours ya ngona ba master na mutu baza toujours l'esprit ya au moins pe master na ndako no a ebi logo na yo o te na zo ka pa na zoa après sima amu finga yo e bana na sens wana o eza critique parce que avant les gars boye mo avant critiquer omoni yango balobaka ntango oza na moninga fo bozala bino baye na même niveau c'est-à-dire quoi fo tozala ndenge moko mpo tokotisa jalousie te critique eza okritike moninga par jalousie parce que soki namoni ke nga naa nanga bien na okritike moninga mpo na nini mais ntango namoni ke naa na défaillance moko naa na manque moko eke moninga ntango so ya kitoko aza bien azalaka akutanaka na bato aza na chance aza donc c'est ça yango siko place critique ebandaka obali ko critiquer moninga pona eloko parce que bato mosusu baza bongo même kutu likambo eza nango te alingani kaka kocritiquer baninga donc eza lokola neti complexe parce que mutu moko oza complexe na baninga donc du coup ezotinda oke ata basali boyo mpono kaka eza mabe fo critiquer. Ah, merci maman Tete Masala moninga pati libondasi babi Tete Masala ndeto baka toujours les livres maman sociale na kata reine ndenge après ça il conseille moi jeune ah boss neza boye photo le bela ndeko moi ça kufi atay ko bimana ndeko moko ya mobali basa sur 9 ans siko kaka basi ba komo telemela oh ya sa marié asa machina ndako siko moi ça na kufi ba 9 ans siko za nini ba komo tonga na sito za na émission na makasi to na biso na plateau pour te bana ko développer et ça kanini siko ki jalousie ndenge wana da muta kufi na ndako akufi ndenge te akufi ye mo na ndako so ba bengi super cardiaque so nini akufi parce que yeb ça parce que au juste ndenge to kende boye na vie na lelo mabe sommet de sommet katifi de grâce 4 coins na bakisusu ba omesana déjà ba mesana et ça joue te pardon potene mona moi ça so raisonner la coaching flair nanga ngam na coacha ngam na kadaka idéologie bo manenga so bo mona na intelligence ya maïla za nango asangisi ya ngone ba boleke zate ba kamaru na Paris ya ngosala ba muzua parce que ba bo solo te ka kotonga moi c'est valeur faut que ba kocha valeur na yo to mona na kalati mona bazi moi si pour aller ka deva baninga boy aloba ako loba te mais pour ko tonga na se ne bo tobola monoko na ebité yango te eza bongo deva ba to be pour asa te mettre lecture mo boy ata tanga akosa lecture boy te mais mona oyo ba soka ba te minute bino boy pour terminer boy bo loba bela ndonga la boy ba sanini mala juste populaire hein on s'ati bo telema bona boy mona je peux courage pour conduire ma rabat makei et ça la ranine et ça intelligence ou ça capacité ou nzama après ça bien moki bon au moins déjà koloba eza ndenge bele mutu msuka koza na zana maele mais azoko ko s'exprimer devant batute bon mutu msuka zale na maele te mazala banzunzu moko aluba na e mais sikomoni munoko aba oloba fo tourner munoko no oza maloba ninga na obimisa ona oloba est ce maloba na ozala ke pona batu be ozala mabe ya moni munoko boye loba mingi eza munoko moko bibliquement epeshaka parce que tango zolo bebele keba okogafe mais mutu ma tourna kalanga bana loba na balusi munoko nanga neba malbani na loba mutu na ndesi komona ke azo raisonner azana sagesse parce que ko lobebele za na mona sens ne faut loba malbani ni yoko bimisa o ba tuba yoka o muta ko za un de plus ko sepelisa bana mais so za malwa moko ko décourager parce que ko aba loba non ezana sens
tuer, ça sert à rien. Merci to avancer na question na biso oyo tengi to koma nango na place ya pasi oyo esa na biso na motema. Ba mama toi toujours na bino wana. Yo mwasi omelaka masanga ebele. Okozwa temps pena ya kosokola nzoto bien sur la nzoto ya mwasi ebima. Okozwa temps pena otia dodora. Okozwa pena temps ya kobongisa chambre bien na ndako na bana. Question. Bon, omoni komela masanga nakoloba ngo ndenge nini mwasi komela na yo te tokende na critique oyo baofinga bino naza na ba omoni émission tozosala eza émission etangami eza la vérité ça blesse pourquoi parce que kongo alinga vérité te oyo moyebi no kongo alinga likambo oyo malamu te na émission nanga s'il te plaît bolingo ezala oyo moyebi tosala émission mpona kodike bato mpona kofaire refe biso na biso moko mpe tozwaka susu mayele biso moko mpe tosala nini toza komidike na kati ya maloba oyo tooloba yango te merci beaucoup siko natoni question yo oza mwasi oyo ndola biso seno par rapport pendant minute oyo soki réponse eza ya kotengama moninga mosusu akokoma kuna boye non eza boye non ntango oyo ezali deja molobeli deja ya plateau fo okende yango ntina na suka mpona ebeta se te merci omoni mwasi komela masanga eza mabe te mais quelque part eza mabe parce que tout excès nuit okomela no masanga ta mosusu boza ndako na oza mobali omeli no masanga mais bateka mosusu tomona ke mwasi omeli masanga oza yo moko ta mosusu okendaki feti obe bimaki omeli masanga eleki okomi incontrôlable c'est-à-dire quoi omona mwasi ameli masanga ase abosani tellement kuiti eleki akomi kosala n'importe quoi eza nini akomi kosafishe alingi mosusu kovanda te kotambola kobinabina même ta mosusu aza mpena mobali na ye omona kobinabina kotelema moke moke afungoli liputa akangi moke moke azongisi boye donc okomi incontrôlable okomi agité de gauche à droite yango omonaka la mosusu mwasi tosi tomonango mpe toyokango obimaki okendaki okomi kozonga na ndako de façon moko ke voir même bake kosimbasimba oyo na batoilette basaliselo banimporte quoi okomi komutuna me nazalaki na motu donc c'est ça mpona nini maki ya kocontrôle omeli me omilese kuiti eimporte yo siko ntango kuiti eimporte yo na se ya kuiti osali makambo mosusu oyi koregrete nsima me osokometre oyo balobaka irréparable esalami deja buzoba epesi mabe bongo sikoyo mwasi oyo elobi na nganda kaka mama na kasi yo te parceke namoni ozobeta sete me okende yango na sukasuka te parceke yango critique ezoyaka mpo na bino defande bamama me epesa bamama mpe réponse ya oyo etengemi bachange bongo mwasi oyo na ndako ozochange mibali lokola bakaneti ya masanga mwana olamuki opola oyebi te nalalaki na nani nango motu alalaki na ngai ozokomprendre te makambo ndenge wana oyo ezosalama mingi misusu mpe bayaka mpe nganda te kaka na ndako kuna boye ebete GDG par rapport sikoyo okopesa conseil na place wana conseil nga na opesa bon komela masanga mpo na ngai vraiment mpo na nga bon gloire a dit ke namelaka masanga te komela masanga eza mabe tout est si nuit parce que ntango yo komela opese de contrôle tozoka susu te naza na nani nakena nani motu nyonso tu voir même kutu mona yango mona moto ameli masanga komi kosola na bato kuta yebi bango te akomi osola na bango alors mibali mosusu ntango amodi ya position ya faiblesse wana aprofite pa ke na yo po mosuku kosutuka nasalaki eya mabe eza mabe yango moni ke bakritike ezozalaka ebele eloko yo moko omeli eye koridikilize yo eye kosambwisa yo eye kosukisa voir même kutu okomi na kolela koregete olingi kobima to mikangami parce que tala namelaki nazoso na ntango yango wana avokoma na niveau wana déjà po okoma na buso bakozwa soni banda na kogere banda kocontrôle donc eza bien te voilà nasi tokoti na mozindo ya likambo tengi tokende yango yango tolobi le tolobi partager vidéo tolobi te partager vidéo mpona oza na kati ya émission ozolanda mama eloko oyo ezosala mpasi mwasi asili valeur même aza marié na ndako ya libala mwasi asili valeur même aza na dimension ya capacité mosusu oyo mwasi akosala valeur te pourquoi parce que tokobaka te monoko mabe etambola mwasi mabe mwasi ayebosala rapport te mwasi ayebolamba te
Moi aussi, mais pas si belé peut être belé awa. Ba o fingana. Ba na nyonso koka. Mais eloko nini ba fingara moi si na mokili. Question na réponse. Bon, au moins kofinga mususu, kofinga mutu c'est vrai parce que mutazo fichier comportement mo ke ba finga e. Kofinga pe mususu ba tazaka na besoin ba critiquer na bango ka mutanika ko critiquer. Ndito lo baki tout à l'heure que jalousie. Jalousie, monsieur, même tu as fait le côté aux autres critiquer, quand aux autres critiquer, mais monsieur, tu peux critiquer vraiment que, moi, tu critiquer, c'est que moi, si monsieur, tu as moi, c'est l'ibala. Il y a un baratin, il y a un monde qui est l'ibala et ça, l'ibala, on va dire. Donc, si on a venu, moi, c'est que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Nous avons dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le cas, il a une aide. Moi, ça aide. Parce que yo le monde à place, il y a aide. Ou bien, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Au long bonheur. Bonheur, contradiction, équivalent pour il y a bonheur, c'est malchance. Et tant jusqu'au long bonheur, comme il malchance pour la montouana. Tant jusqu'au long aide, comme il se connaît. Donc, c'est le retour, ça n'a pas de basi en Wana. Donc, moi, si, les actes que, tant on a un d'accord, faut qu'on a ça la sonde ni non. Tant on met mal couple na yo bien. Bon, ça la bien à mobile na yo. C'est vrai que ma femme souffre de ma femme spirituelle. Vous en avez bien, mais on a les hommes spirituels à Bonzambe. Mais le bagnon sont comme maman Katsi, tout ça l'émission. Ouais. Musu te zo ganga ke ta musu ko to uta ki ezala ba problème ba célibat ezala makambe belé et ko zo mo nzam tout musu bana ba ko na mobile azo comprendre dès que azo ko gérer libala azo ko supporter libala te donc ça ba réclamation. Donc tant que aux ana moisi aux ana mobile tant on nzamba zana kati ya couple la bino c'est là que ça fonctionne bien. Tant on nzamba zate ya to zo mo na ba makambe belé ba déséquilibre makambe belé ba réclamation célibat moi tout ça zana est bien mais azaka na molimo kindumba na ndako libala moi tout ça bien mais azaka na molimo komela masanga moi tout ça bien mais afia mobile ko yiba bambongo donc tout ça là ya wozo sala ko zuma ko zana mobile na ndako mais ba problème o bona mobile mso nga moi sina ngako moi sina ngako sigo to sala makapona ko boma couple ne le koma ke moi ça zana o akoma na o sigo to boki bien na moni sigo aujourd'hui là ya nasikia kate kwen lo mesana omono toboki nganda émission za la boye faut toboka c'est ça émission moi c'est aussi bambon on a approche mobali moi c'est na godi moi c'est comme kameza bene mais pourquoi tu n'as pas bomba makambo to ba bino nazana ba dossier ebele oyo ba maman ebele bazolela ba papa bazolela mais tu as besoin de qualité à moi si pourquoi moi si toujours qualité na yo à moi si ezaka libanda. Pourquoi toujours ça te y a moi si et ça vous senga mutu nyoso eh baka oui yene ngazana kutu sika no kutu ngabu na ok no parce que ni déjà abimina c'est comme moi si j'ai conscience azana mobali moko oyo afinga kai nyoso afinga kai mais bazaka toujours ensemble yo persona au monde ramoni azan zoba o azamaye. Bon, déjà, au moment où na bolingo, tant bolinga na moi sinon quel que soit les défauts, faut go solo là. Na couple son dialogue exact et za couple moko za mort. Parce que tant que tozo solo là, aux autres ça moninga ba défaut. Ba défaut za nini yo na monio usula ba sanité. Yo na monio orange ka chambre té. Yo na monio tant mususu tiki kabelo wana kalbeti sali ata 3 mois 4 mois. Donc yo na to oyiba ninga usula mapekate. Yo na monio sala ka c'est ça. Ozolo la moitié na yo na ndenge moko ya dialogue za na ndenge ko finga te parce que ko finga et ça va être intéressant tant on so finga il pas ko luka assez défendre parce que ça neti ozo finga ba défaut o ya za nango siko na momo zo finga ye ako ko digérer ngote ya ko moni ke yeta ba ni ko lancer mais celui ko vendre vraiment na momo moko ya di moi sina ngani tala makambo oyo ko tala moi so vraiment za na besoin mobile na yeke azana besoin akosa ayoka na foli parenthèse nga à l'époque na bana sa maquillage te Nebe ndi basaka maquillage ni tata bana ngala sanga ndi basaka maquillage to bimina chatoto akitsika ngala sala suki namoni atokoti na magato poto somba ba kabelo moi moi ça na koteka asaki maquillage bina matantine excusez moi biloko no se toko ya boto yo chiwa na bozana o habitoza na pesa moi na ngana azolingango banda ce jour là jusqu'au jour na comment ça maquillage au moins ki absolument ngana ndenga de so pinga ayo tala na mona neta zo finga na peso na zo moyen na ko défendre na na peko zo
quel est le place va faire la bataille mais tant que le blanc n'a pas propre n'a pas posé calme au moins que tu as une solution et ça pour couple nous surtout que ça basé dans dialogue et qui n'a bien mais ce dialogue c'est la mort vous savez qu'au final non mon top est balinga au final qu'est terminé ce tout à moi sinayo tant ça va défaut naï tant ce qu'on monique au lobby na douceur azo yo kate celui qui bala na bwana ba parent pour cela ba parent atala moi na bino tala botala ba yebi c'est ça yo kite a wana siko yemo même kaibi et là on y a zo linga parce que tant bazo le ballon na douceur yo kite ba luki ata moi mutu moko ya confiance bien ko zaka pour cela na mutu na pas ni ko kate alors conséquence na yemo ko mtako payango. Merci, bon, mon sikoyo, la vérité, oh, on a une émission. Maman Cathy, merci beaucoup. Vous savez déjà qu'au dîner tôt, il y a maman, oh, ma fille Rabino, oh, critique Rabino. Mobali, à la question, notamment implice. C'est ça émission, c'est ça conseil, c'est ça valeur. Maintenant, oh, sikoyo, mobali, à la question, oh, l'inkoyo kate, et ce qu'on a kasi onde tozoloba te ntango sikoyo mobali alobi alembi soki aza moto te soki lelo abimi ake kutana le contraire ndenge eza na ndako akutana yango tomonaka moto akei apo koloba mobali na nga akimi nga yo moko moto obimisi mpona nini bakebisaki yo baavertir yo batalisi yo le danger ntango yo sikoyo olingi kochange eloko wana te bon oyo asambelaka na ye ntango mosuku omona bolikam te tomemanga tala mabote mena lelo mpe nde tomona ome bato mpe baosambela bazolemba na bango mpo meme na bacouple ya bana na nzambe tomona badivorce mpona koloba ke meme mpe bato bazosambela bazomona kati soki ekoki te bazodivorce oke kutu na bible elobi ke bato bakoki kodivorce te oyo babala ye na miso ya nzambe omona badivorce ezokipe susu te oyo basambela na oyo bakosambela te na bapaster na bandimi bazodivorce seki ya quelque chose moko ya mabe quelque part alors ntango moto azoloba na yo badefo na yo ozokoka koarrange te donc quelque part ozofungola porte à sortie ozofungola porte à sortie mpo moto wana un jour abima otanga kobima sikoki akuti yo oyebaka ndenge akolamba te olotuna ta conseil na bato abalamba ndeni lasanga ta likambo ozotuna me tovanika tomoni yango leo na bareseau sociaux même na bainternet olamba bacuisine mpoma nango balambaka eloko bokoti obeti mini oyeba ndenge akolamba eloko aso ntango oza na barecherche wana te ozolinga mpe kotuna te mobali na ndako azolela lere nyonso tu mokomiso akende na restaurant mo bake kolia moni kuna ya bien ake akomi kokende kolia kuna na kolia mpe kuna mokomiso bati mpo batandaka na barestaurant soki aye kuna bonjour ndeti omela namela enke bapesi mpe enke bameli masolo tia ameme na ndako ne balambi supu amoni bia tiedi agute kote na oyo ndako na ngana oyo akomi ayaka ne kozala me apataka vine na libanda yo moto bimisi ye bamama ye bamama totike na 5 minutes mama katika molobi ya solo mapapa afai na ye na ndako alaise na yo olingi koyeba kogere danese te olingi kogere boye te me yo moto liboso ozoplaindre papa mpe libanda kuna akuti mwasi wana aya na tendance te kaka tendance kaka ya kosenga kaka wi papa omelaka enkeni mo skava papa ayebi ye te komo biso mibali tozalaka lokoso totondaka te ye bofingaka biso mais totondaka te pourquoi parce que eza na makambo mosusu oyo parce que mwasi boza na barole ebele oyo esengaka bosala mwasi aza na bakapasité oyo mobali fa ndima mwasi oyo aza na bakapasité boye pourquoi nalobi likambo wana mama na ngai parce que mokili etambola na vula mbeba mpe na idéologie moko ya pasi biso mibali nde toza awa tolingi kolinga mwasi okuti mwasi na propriété na ye atiala eko na journée mais salite ya mwasi olingi kosepta yango te erreur ya mwasi olingi kosepta yango te nani akosunga mwasi nani akopambola mwasi soki yo oza koyeba ndenge osala yango te babi émission boyaka ya inji 4 omoni soki bozo koluka baémission ya kosala baidéologie boabana bozwa cour soki oza na besoin ya émission yaka na éducatif oyo ya gdg par rapport koluka fondation te bakomesana yango te eza bongo yati bofanda na biloko ya boye te boma te bina na kata plateau
dans cette émission. Pourquoi? Parce que critique de la maman et photo de Misayango. Oya boyoka et rosani. C'est ça la valeur. Oh, un plus wana. Maka si tu continues la deuxième question sur kapona to passé, pour te clôturer émission na biso elengi boyena pilipina mungwa. Bolingo soki komi komata et pas moninga ya mwasi comme mobali. Mais si on a un langage ya mabe, on a un langage ya négatif, là ce qu'on est comme ce qu'on bokabani et comme on a fait dans le point. Ah, surtout dans la Bible, tangu nzamba tiaki Adam na Eve na jardin d'Eden. Tangu Eve akoyaki apesaki Adam bomabalie, tangu ye nzamba yaki kotuna Adam. Ayebisi alobi pourquoi bosali eloko na esaki bino bosate alobaki nini ke mwasi otiaki pembeni na ngai ndenge olobi ntango bolingo ezali makambo nyonso te eza bien mais tanke ntango siko boyi kokabwana moto na moto akomi kobwaka bale mpa moninga moto moko ali kondima faute te parce que ntango bolingo bokabwani c'est qu'il y a un problème donc faute eza partage bino mibale bokabwani c'est qu'il y a un problème. Alors, tant que on reconnaît que dans ce cas, capable de faire mon gars, yango moni ke mutu, moye bo yebana, oza solution ya malamu ezate parce que mutu moko azonga ko reconnaître que pourquoi to komi na niveau oyo te. Kaba yende mtasala kibo yango ngape na zongo se kibo. Yebe mtaloba kibo yango pe na beta kiye. Yebe mtasinga ngati yango na kima donc c'est ça. Ok, tant que bolingo ezali bozo luka juste milieu pour ko yeba c'est quoi to bongisa et ozala bien. Mais ce qui le lot yo ngai te yekaka poto kaka yekaka yekutu na tika ete asalaka boete mais yo pe yo sikota yo ke nali pona ni donc voilà. Mama na nyonso na sikoyo mama kati question réponse en tout cas bandeko boza na kata ligne na ebite bozo sentir ndenge nini bandeko hein Micheline Njuzi, ma ministre, vous sentez que nous avons bino katine nga kena ngoni kolo. Moi ni H4. Ça fait 10 ans H4 est kenga boy. Parce que l'idée c'est parti l'ibondance. Ça na tocha actualité lobby, il y a basi ya bakonti o ba ça va infidèle. Tu vois, l'OP, des rooms n'a pas 300 000 et qui n'a pas 40 000. Tu vois, c'est que, yo tout au loba, kolinga tendeti, mobali ka oyo zanaye, o critique kaye, là, bo kabane, o critiquer, voilà, non, yo zagine kasi. Question à réponse. Ah, c'est ça. Valère ni nos akina on a katanda, ko valère nos akina on a katanda. Parce que nous, balinga ba critiquer, c'est tant bo kabane déjà. Pourquoi on critiquer mon toana? Non, ça sert à rien. Donc, c'est pour critiquer mon toana quelque part. Aux gens n'a pas de mon toana. Aux gens n'a pas de mon toana. Alors, pourquoi la moutazaka a orgueilleux? La place est au mi qui dit ça. Bon, toi, pour bon, ça. On a la salle pour le salaire pour le monter. Tout les petits continuer. Non, orgueil, allez, comme si on a si mal. La moutazaka, comme on critique. On critique quoi? Tant on critiquer mon toana, donc, le thème à ma baie. Nandenge zalaka soto kabana muninga bongate azala kaka na pasi po kote ke yo se bela komonite banana tika bana to katanenga ko matanenga ko no ya mutema mabe séparation eza permis na mission nzambe tango simbite ko ko se séparer po to boy to zala place moko to zoka na teto koma na ba neti ba chelo kola ba repele moko bo se bo ndati suko ko so muta kufa no séparation eza permis. Ça m'a donné plein de divisions, mais tant qu'on se sépare, ils ont un problème. Mon côté, tu passes un peu d'un bon moment, tu peux garder la relation. Nandengi a bien, peut-être tu peux te la bonjour, même si tu peux te la profondeur, mais tu peux te la bonjour. Ou celui qui te peut te la bonjour, mais vous te dites que ça la vie, et ça m'a bêté. Ça sert à rien, aussi vous cabana mouton, vous critiquez matin, midi, soir, non. Là, on a un bateau, ça la bonne, on a aussi si vous voulez mouton, parce que si on a sur les capoulas mouton, je ne vois pas pourquoi on va critiquer avec l'air de surtout. On a dit, pour l'instant, si on a l'image qui vous allez, on a supporté, du moment où on a supporté, c'est au cabane. Et si on a qu'un vie, on n'a pas qu'un vie, et si c'est fini, ma bende liwa. En tout cas, on s'appelle dans Sir Ndebalabara toujours.
NJ4 ezali chaîne oyo epesaka actualité nasi bomoni mikolo ndenge tookeka na ndenge par rapport makati fi de gasi babi sommet de sommet 4 coin bakomesana 4 coin bamesani déjà tani okenda bo likolo boye bamama oyo ya NJ4 babi lili mama sociale ceinture mokonzi bakoleka wapi ndeka tobaka toujours par rapport allo babi neza boye par rapport réponse na yo eza ndenge nini na ndenge ya makambo ezoleka boye notre lobby NJ4 de Cadastre TV to côté nanu lili mama sociale pour te ndenge nini réponse na etami balemi ça pas to retirer na émission na biso merci ndenge za wana par rapport GDG babi j'ai bien to côté na lili sociale bonsoir lili mama sociale. Bonsoir mon beau, ça va? Oui, ça va babi. Tous les collègues na yo katifi de gasi na se azo craser azo ko réparer azo ko lela ba mama ko liko na pe Micheline kuna ma ministre pas azo gérer bango sur ba commentaire lili soma bongo yema ko bela ndonga la horta azo kanga bango susu ta nyata mama sa nini bala kuna ka mapamboli bala bik bokole basi valeur basi beli na stratégie 4 o ba pesa ka valeur pona yo na thème na biso o valeur basi zate tozana yo na mama katifi de gas 4 coins ba commerçant da misani a défendre déjà et une na suka comme yo coach na retard et on te le bifo tout ça na air pena la poser la question pourquoi critique il y a émission oyo critique nini oyo moni et ça la passi et qui sera la valeur de la basi o ba pesa honneur te ba samu sali pana nguba na nguba. En tout cas, merci beaucoup boss. On a une critique ya biso ba mama soki to le to komi ko sambwa boye eza biso moto li to sambwa. Ko mwasi o alinga sambwa te akolinga pete ba sambusa ye. Mwasi alinga sambwa akolinga pe mo ka sambwa. Soki totene ate parenthèse pour na koti eta na uti na zaki na dai ana rende afeka ndiko na mwasa kupaki awa bane ko sama kapo epimeke nekini donc ngana koti na eta na lani mama apika sengi asololi donc poser ba question pour na basu ba mela masanga tukana baneke sika wana biso ba mama to sambwa na ba cost epimeke to ebi ko garder ba bandi na biso te ebi ko garder pe ba valeur na biso ya bo mama te. Au moins que moi si on va bengi aza mosa libala côté la comportement na yelo kwa aza mosa libala te moi si on va bike aza mosi o fois ti porter makamsu ezo le kata ndako ye mo azo kwa ko gérer ngote a ko gérer na papa quoi yo za mosi no na mubali no ndako que soit des fois ça dit oye ba ndenge nini oyo kozala oye ba ko na mubali na tu biso mo pe ba mama to bisa mo na sens niki mobali pas pesi yo confiance alors ça ils makambo susu yo so mona okala yango te bamana ezaki entre parenthèse ndenge post no plus ba mama to samba pourquoi kostambo eza ndenge petit donc pour la mama sociale so ba ke kostambo la biso ba mama eza na ndenge ebele mama mususu alinga na azone moi mobali moko aki ozana asnete lelo to niko beta ya niko finge na biso batu wana pesa kostambo wana pesa eza kati na kadi ya kosamba donc pona ngai magina côté émission na retard pona za kite na bon merci na o je keneka na o parce que to continuer émission na yo parce que l'autre ton émission wana siko to na plateau biso na plateau pona mama bo yeba ko détail parce que kosamba na bino pesa ebele moni o lobiti na si katifi de gaz na lobi non kosamba tobi oui c'est que kosamba eza na on émission na démarrer émission moi-même parce que je sais pourquoi. On a qui binomo bata bureau tout ça la réunion après émission mais et là c'est ngande ba maman boyeba oyo boza na ngo pona ko bimisa baninga bazwa comme nzamba pesa ki paiement gratuit ne ba toujours nzamba pesa ki gratuit mais le ba pasteur ba comme ça ni ko senga mbongo pa ni asambira yo ça a raté c'est que yasu likamu susu unité maman ba pesa ki yo honneur à tous hygiène mais ce qui osa na respect j'en ai obéta hoté na aussi so hygiène j'en ai pas à ressemble ça hoté j'ont tout le bandé yo eloko toujours luka na émission bolingo za wapi eza thème moko ya émission titre émission oyo ti nzamba oya soli bolingo zali
tosala tout possible nini tomongisa question na ngai ya suka ili pona yo ozwa appel quartier a clôturer ili pona siko ndenge oza wana kotonga kata lobi na ndenge na ye kotonga oyo baninga balingi kokota na bavie ya bato question réponse parce que tout tikala ba bible siko toomona ba vérité sikoyo oh yazaka deuxième femme ngaka première ngaka troisième femme ngazaka nanga na mobali te na vandi nanga boye te ngazaka na mobali ngazaka soki na kikwiti ti ya olonga matete aya kikwiti ya musika afana siko ba critique oyo bolinga koloba ezaka ki vantage o ezaka mbwakela o mais basango pe o ya mabala ngo pe to omona pilon baomelaka pe te na mabala te mo bakabwani ezalaka nini kindoki ya famille o nayebi te koto wana tokosalaka nzambe te makati yo nalili soki botoyoka bien oyo naoloba fa borépondre nga bino mibale na motu arépondre na sens na ye critique wana ezalaka critique ya kijalousie parce que basi mingi baza wana mona aozwa mobali mpena aoluka boye aozwa te akute na chance moko boye mpe na bibale ebele mpe na poto lelo nayebi te likambo moko nana mwa yebisa ngango nango yebisa ngango ya ndeko ya mwasi alobi so ya mutu ezalaka nde bino basi bozalaka omona obi nanga te na préfet nanga navana nanga na mobali oyo aza boye yo boyebi nini nga préfet nanga nafana na mobali aza boye mais pourquoi bolinga kaka kojuge oyo ya moninga achoisir choix na ye ya bu na ye mpo nini ya lili napona yo nano avoseka kati pato politique parce que aide koki atuka mpona nga koloba ke moto alobi ke na basi ya mabala na ngai naza mobali na nga te nalingi boye te atuka nga mpona nga koloba kobosi surtout biso baoyo baza deyeba mabala po biso mosusu toza mabala te mibali batia ya bakrike nga esalaka nga mpasi na niveau ya bapoto oyo libala eza koke te libala eza course te libala eza likambo tobeta yango garçon oyokende kotambolakisa yo te balakisaka motu libala te oyo ngai ne eza boye nazobala kaka mpona prouve bato non yango ozomona mabala mingi aya na poto ezokufa mpona nini oyokeke motu moko abalaki abimaki na sekili muti abimaki na cheval asalaki boye ni osala tutu okota balilongo obala mobali mpe mobali abala mwasi lokabwana botala mpe badouleur ya mbongo oyo ya poto tozoluka 5 4 oyo tozobimisa so botelaka yango me mabala mingi ezokufa te comme tozobalaka po mokili ezomona te nga mpe babalaki nga bosiporte bokabwana te bosoki boteki badouleur apasa mbongo wana oyo obimisa polue esali $3000 moto akofilima eti parti bonus $1000 okela service traiteur $2000 otali voile ata place eza boki okabwana te tellement comme ezaka ke bokufaka bato olingaka bayeba bino ke bino bozolata baliasi yango moni lelo mabala mingi ezopandana ezokufa eza mawa mingi. Merci yo suka wana parce que monsieur politique kati mpona yo une minute encore mpona to politique merci après ta politique bon tobengani na groupe ya chaîne mpona tosala réunion ya prochaine émission mpo toya sikoyo kokende bamona bino bamama booloba boza bamoche oyo boba kitoko kati na même question kasi te omoni libala meme bamusicien bayembango libala eza eloko ya jete soko li otondi te kokenda libala te pourquoi parce que mobali ou mwasi bozokutana soko mpo bosangana bovanda place moko ti jusqu'à liwekabola bino ye aza na karaktere ye aza na bizaleli na ye donc mpo bosangana siko eza blage te alors ntango yo ozobala mpona tembe bato bamona sela oke ezokende kosuka na badivorce mais ntango yo ozobala vraiment ke na pali mpo jusqu'à ce que la mort nous sépare yango wana omonake bato baobalana bakozala na complicité bakozala na bolingo bakokóma mpe eloko moko ni avant nasala likambo na nga mpona yebisa mwasi na nga avant nasala likambo na nga mpona yebisa mobali na ngai mobali na nga tosala mobali na nga tozongisa boye c'est ça vie de couple eza teke na osala makambo na kintsweki nakotaka likelemba moko na kintsweki natindaka mbongo moko quelque part natongaka na kintsweki nasomba na kintsweki mobali na ngai yebaka to mokola koyeba tokabwani akomaki jalousie mpo nasombaki non boza monsieur madame
tant que monsieur madame secret que za na likamuni faut eza na transparence toza na lipa mobana ngadi ke tosombi lipa toza na sani bana ngadi ke bon pourquoi kasi oyo lobi wana kokene mingi te parce que lobi miso zali tozonga na bino ya basi oyo toza nango déjà moi oyo mema oyo parce que critique eleki mingi photo bimisa na badéflation kati nalingi te bobombaka nalingi te bobombaka parce que bobomba boyede baninga oyo bayokaka te boyi basi mingi ya na mokili yo mo boyebi baa basi balinga basi mingi bayokaka mingi te bazali nakosi yalili te atoma mpe vérité basi mingi boyokaka te atako bapesa conseil ndenge nini mona ye eleki pardon toza bateti merci pena na ndenge oza kozwa ta reconnaissance yango na mama kati parce que yango tolobi toye parce que critique eleki yango tokoya na badetail ya bakwanza mpo nini eswa bakoma mabe bakoma malamu pouvere lelo batera na paster etere moya ya malamu yaka faute paster te ya beti kaka boye me mosusu moto aki na kati wana bini masala bwakeli ye yango te parce que bino vérité moko boye tanga eza na vie normale ekomi yo te mo te basala émission mpo bakokela bato wana tolobi na ndenge ya temps normal lelo tosuki awa na kati ya émission ya bino NJ4 TV pour nande tolobaki toujours merci na yo mama Katifi de grâce sommet de sommet 4 coins déjà bamesani bamasa nyonso déjà bagrasa parce que batongako me oyo ozofanse kaka batongako bakombo na bango mpe eyokanaka mpe suru te babaka bango surtout toyoka bango ti nakosi lilo soki babaka bango ti balapa kasi babaka bango ti yango tolobi concurrence ya mwasi eza nini alingaka moninga azwa valeur te koye moko boye alingaka moninga azwa honneur moko te place moko boye soki na place wana yamoni tovandi awa mpona toluka eloko nini ya stratégie nini oyo toya nango mpona toprogresse ensemble yamoni lelo tosuki awa na NJ4 Canal TV makati na pesi ota moi 2-3 personnes oyo remercier bato basungaka yo oyo balandi biso après émission mpona toyeba merci. Merci beaucoup, merci l'équipe NJ4 Cadence TV, Maman Sandrine Mbala, derrière la régie, Maman Moko Atonda Boboto, procureur, et Yomtazo, Wakadre Bisso, et puis fidèle à NJ4 Cadence, merci à Nanou Mikundi pour la présence, vraiment Landi Bisso, Bela Ndongala, merci beaucoup, Micheline Nzouzi, merci beaucoup, Eliadia, merci beaucoup, en tout cas, Boza et Belé, Bolandi Bisso. Merci beaucoup, merci na avo de grâce oya ye moko katifi de grâce mama ya ba orphelin moninga ya ba veuve donc vous s'abonner na NJ4 Cadence TV émission na bino ebandi bolingo eza wapi donc tout ça la rappel makambo nyonso tout ce oza na fête to comme na période yango ba fête ezali oza na besoin à mettre cérémonie ye moko boss patili bonda sazali oza na besoin ba filmer image ya kitoko donc toza na biloko nyonso surtout toza na chaîne na biso NJ4 Cadence TV tozosala mpe publicité tozosala makambo nyonso surtout coaching mpe ya ndenge bavandaka na libala ndenge ya kolamba ndenge ya kozala na mobali donc tout toza nango comment kovivre na société toza nango oza mpe na besoin cv na yo babetela oseko kenoluka mosala NJ4 Cadence TV asalaka makambo nyonso surtout famille eza ya kopanza na bolingo oye na NJ4 Cadence TV toza na bapaster donc bakoteya yo bakobondela mpona yo okozwa solution donc tout eza na kati ya NJ4 Cadence TV donc eza mabongisa nzambe yango wana nde tozomona ezokende donc kala te tokocelebre 10 ans ya NJ4 Cadence TV tozokocelebre yango vraiment parce que eza mabongisa nzambe et puis lisusu na Allemagne mama na biso tozalaka ne mpe de tous les temps de tous les jours maya de bunde voilà akoya tokoloba lisusu donc mama lili lisusu bino moboyika mama social ndenge ya décortiquer mwa moke kaka na ndenge akotaki donc toza déjà préparé bakota une minute na koti na koloba parce que tozozwa bazokotie biso bomoto bakotaka ata babengi eza kuti ndenge nazalaki prete na bongama te loba na koloba mpo nazozwa déjà naza déjà coaché. Donc voilà un peu quoi. Donc nzamba lola abomba biso lisusu pour na tolobi tokoloba lisusu ya ebele lisusu pour na koede ka ba mama. Nous sommes là pour vous. Maman, osez le papa mbate.
alors tant que na kobunga landa biso se retrouver ko ba ke tant que na ko tala erreur na passer 1G4 cadence TV na zongi na récupérer pe mobile na récupérer pe bana na récupérer vie na nga ya comment vivre na société et ça linga mbala moko valeur donc voilà un peu vite na biso poto le bela bino l'air surtout merci beaucoup en tout cas boyoki bino moko moi si so za cadré ba formé atayeba ki mutute na makolo là akoti kaka bamoko déjà na yebisa yo parce que ala formé Lili fille de gaz sommet les sommets maman Joseph aïe tenaleli merci en tout cas Cathy na autolobie maman Lili social au santé nengeni collègue na kitokos donc nakuna mona obakisate komwana nabakisa ebele exact merci donc oya lobi en tout cas ok 10 donc rumela ifo esata tukulombele abitalaka mama moko kodelo kopamba donc voilà ngai na clôturer merci bana mboka bana mokimama toujours ne devra toujours je salue ne devra toujours équipe de 1J4 là monsieur Sili moi vite fait moi réunion mon groupe pour la affiche pour na tocha ba comprendre ce que oui toi na Kamoro Boisa ma mingi bientôt d'ici 2 mois 3 mois 4 mois tous ça na pas si peine ya vie là si ba couple et comme oningana ne d'abord toujours na débit là au fin à moninga parce que le rapport na internet parce que le rapport na portable na vidéo mais ça on tous les jours mais là au fin on le voit et zéro à sika mais là il commence que moi bouger ça moi bouger et combien on va le péter ko teme vidéo péter na quoi si c'est yo bi ka to sola mama to la maka on m'a makambo to lo bana binu awa to sola bon on aventure mais ba ba souffrir na vie ba ça belé et ça bon vraiment oui. Tu vois, bon, ça va caprice. Et j'ai 4 le côté zati. Parce que mon bali na yo, les lots, la vie au dosa nango, monde de changer. Et raison à ce que ça l'a quitté. Tu connais pas nani? Quand tu vivre téléphone, moi vidéo, chez nini, talaboy. Mais c'est comme si bon ignorant parce que mais moi au déplacé qui n'est pas États-Unis zati. Moi le qui qui n'y paye zati. Est-ce que aux en France? Mais moi, je peux bouger, exacté. Tout cela en anime. Quand on a pas vidéo, quand on a une vidéo, quand tout le monde a un pamba, tout c'est cas, quand on est exactement moins gebu. Mais tout le monde a un lobby, ma balle est belé, peso koufa, n'a pas ignoré si on a. Après la cima, on peut regretter. On a pas non pas n'a pas ni à cause à bout. Et on lobby tout ça, on a pour na tout démarrer, pour tout cela bien. Et comme il y a monde ici, ming na tunia question nga mwakati ndezana na via lelo na wa wanga na mobali na ye basa rapport na identité et ça va pasteur et ça va tambo et ça tout et ça va zengi mbongo et le commis pasteur a souffert na libala point parce que ça va gérer souté parce que pression l'équipe avec internet point parce que hier monde à côté na lengi wana mona boye abina passa et monter. Ah oui, les réseaux sociaux évoluent dans ma camion surtout. Hein. Voilà. Donc, Kati, bana kini, bana poto, bana mokima, je salue maman Kati Fidega, sommet des sommets, Saint-Yves, merci. Lili, maman sociale, maman Sanimba, la double juge populaire, Babi Gérano, Gékuna, Babi Micheline, ma ministre, toujours, après mission de côté Kuna, merci, Nabel Andonga, la maman nationale, bientôt fait, Babi Goinda. Batutu aux awana pour nous retirer un plus na J4 Canal TV. Merci. L'émission est bino ibandi ya kafu pour na tokota kimia na mabala. Bon c'est quand c'est une femme mais il y a un mobile. Bon yuko tu mobile ça l'a raté. Il y a 6 à raté. Vous avez 50. Il y a 6 été. Il y a 6 au John ça l'a raté. Mais tel au fin baninga o ba souffrir te ba na poser. Kapani au message au finga au message au loba donc le dit tu es là pour na corriger arabo américain tu vas parfait surtout mais na moi conseil et go sur parce que papa va kufa
papa batikala na bango na bakini bamisusu bapaka bazala sute ka baconseil oyo toloba oyo yango esali nini ezosunga chacun de chacun. Je crois oyo nanga naloba yango wana nzambe apambola parce que eza émission oyo nanga barapport ya bato oyo baza kolela ya baninga oyo baokritike bango ya moninga na yo kritike même mobali wana oyo ye asolaka na ye na telefone nanga asolaka na telefone te question ka réponse makati ezaleli nanga asolaka na telefone te telefone yango wana nde masolo tiko boswana telefone te boswana nini nayebi te pena oh mais lili tiko seka mais au même mosusu tokoloba bopozama vanti mais oh tobeka na video te mais sikoyo natuni sikoyo pourquoi sikoyo biso ka baafricain tosala na biso makambo yango te bayeli biso de chance tomona ata komona na boye ekomi tuni neti chantage mais totika makambo wana totika makambo nyesi yo nabi merci na bino bamama oyo boresonaka mpo bosunga baninga mosusu mpona bayeba chemin oyo tokoti zanga mobali oyo aza te meme mosika zanga mobali oyo aza meme na telefone obenga ye sikoyo azala na telefone te tomona mpe basi mosusu tomona mobali aza na afrike aza na telefone susu te abenga na telefone ya camarade sikoyo awa sikoyo wana sofa makasi ya omona ye mais fo nini masa auta mosala aya apase ye telefone tala dimension ya bolingo wana mais aza na patience ti mobali nazwa telefone oka mwasi na ye oyo aza na afrique oka aza na kenya aza na poto azangi telefone na moma wana mais ayaka na epai moninga na ye mais makambo oyo toomona oyo nyonso eza makambo otangami tokokritikaka kaka bato te mpani tokritike yango ni totika bilobaloba parce que msu yo moko ozobona pasi ozokufela mibali ozoba nzela mpasi mibali bakufela te ozobebisa vi na yo na basula na masanga mibali ya basula ata mibali ya basula bosala nini pesa ye mwasi ya malangbo babina nini malangba babota bana nini ya malangba yango te yango ni conseil ka gratuit lobi tona bino ensemble pour comprendre déjà comprendre émission ekendele déjà nasi comprendre émission ekendele eza émission ya bolingo esala pi epona kokrase kaka banégatif ya babasi oyo boza kodétruire valeur ya basi oyo bapesa mpe honneur donc tozwi ntango na émission mpo to comprendre émission na bino bolingo esala pi edémarre na forme na diforme bota chemise na lati oyo ya sika oyimaka nango oyebi yango te kwani parce que fo batangisa yo yandi mwasi aza valeur ana honneur mais honneur ezosila parce que tete eleki ani koyoka te ani kocomprendre te apres na nsima oyo soki aocomprendre atofinga oyo acomprendre te mpa nini ye alinga koma azoba te koya yo yango ete eloko tovandi awa yango te merci beaucoup na bamama nyonso oyo oyaki na ligne bovite bamama affiche esalama ya kafu ya kitoko équipe nyonso eza na kati ya affiche mpona oyo okatiaki 1 bakabonaka awa balongwaka te awa so olongwa eseke contrat na osali nini soki mpe contrat esali nini c'est côté esili kosalaka ti file gasi zuwa te o parce que aza 4 coin okomesana kaka kosala lili mama sociale zuwa te sentika mokonzi okomesana bongo ye moko suprême bela ndongala Octa, mone basala lozu ya kuna parce que ni bamoni siko 1 ekangi ebongo ye moko cimetière ya libulu soko kufi bakondoa na libulu mama sanini mbala juge populaire so akati te osali nini osambwe seke na mokili osambwe ko yo toyebi na mokili bongo bebe banyongo eya na ngai ya mwasi kitoko abisinga pati mikolo émission elengi bongo komi na bote wana nanga so ngebu yaka nzambe merci yo tosuki awa je salue Micheline babi toujours tozala wana banda moi 5 minutes na groupe so esili oka okati yo olancer oka olili olancer so na kati émission pour na réunion à 5 minutes merci beaucoup na tutu bolingi biso tozala wana tokutana bino lobby tocha affiche pour otala nini to banda publicité na biso pe na butu oyo voilà jamais alola aboma bino pe abatela ba couple abatela ba célibataire abatela basi pe ba comprendre te na batela ba souloir
commence sur la masolo, la masuba, na masanga, et sangani, te bisute. Na na mo na ala la kayo. Eh! Sur la monoko, ya masanga. Masuba, sur la masuba, ya masanga. Eh, Seigneur, au secours, au revoir.